na bala nion surtout il y a spaghetti vide selon place nion soboza selon moment nini bozwa émission na biso il y a makusa ya maman spaghetti ba spagalove et spaghetti chou na lela bino fort ya ba fort donc boza vraiment na kati ya motema bino bato bopesa nga makasi na continuer kosala biloko kosala ba makusa kosala mo ba senet na kati ya Spaghetti TV ba émission ba nini donc courage wana ezoute pa na bino force wana ezoute pa na bino nzamba lola amona bino nzamba lola apambola bino lelo toye na émission na biso ya makusa ya mama spaghetti toye kosalela bino mfumbwa mais na marque ya sauce fumbwa msuna sala ngo ya lochwela wana na sala kisa bino ya lochwela oba mongo babenga lochwela donc lochwela na boka tumba la moko na kati ya mfumbo toki kaka kuna nzungu na nzungu mais mbaloyo tozokenda ngo na système ya sauce na bosanite mutaozo bilili ozo na bino bilili po bolanda elubu na biso ya makusa ya mama spaghetti comme na ye Lali Star donc koloba na mama ye mutaozo abililo Lali Star na passion bote mama na prière Priska na prière ya la mama ba pri quoi donc tata moi ça artiste de commettre son niveau là pese ba mbote belé tata moi si ya Vetina ya Shadrake donc toye awa to la Sabino biloko la liste okita abelle la biso biloko pour la présenter bino biloko tout ça en fumbo la bino mo boyebi biloko tout ça en fumbo mais lelo na osala biloko ebelete mais na relaxa bino quand même biloko msusu na présenter en moté mais en temps quand même na bakombo la liste tout d'abord relaxa biso fumbo na bino na mama fumbo yango yo fumbo oyo na ponaki yango na sokoli yango na tokisi na bwaki mai po mfumbo mzo za bololo na bwaki mai na tie mai mususu so mai yango etoki yango yo etoki déjà na mfumbo tokei la lista house la biso matungulu oyo nazui yango ndambu na bwaki na kati ya mfumbo na biso ndambu awa toza na ndembi na zui na bwaki yango na mfumbo na biso ndambu awa toza na ai toza na bouillon na biso na bwaki bouillon etoka puis na tie ndambo ai toza na mbisi na biso na zui ndambo mbisi na bwaki na mfumbo na biso toza na Thomson esalaka fumbwa sucre mbisi etaka fumbwa lopimbo donc tango olia na mabaku bato so balinga olia fumbwa fakutana na mabaku yango wana tosali boye tozui tomate na biso pele ndambu tobwaki na fumbwa sikoyo tokozwa fumbwa na biso tokobakisa mwa huile mukie tozui mungwa totie tokozwa fumbwa na biso tozongisa ngo na moto etoka soki esilisi kotoka donc esisi kotoka tomoni penda keba oyo totiaki na kati ebeli toke na étape ya kosala sauce kaka biloko totia yango tosala nango sauce mais awa tobakisa tomate concentré tokobakisa pe ndamba muscade parce que awa toza na tomate pelé toza na mbisa okauka toza na matungulu toza na ndembi toza na Thomson toza na ai toza na bouillon mais tokobakisa poivre noir tokobakisa muscade
na baépice autant tosala sauce totie après tolakisa bino tokelango molomolo parce que soso osisi awa nyonso bokokomprendre te naozongisa tout d'abord nzungu na biso na moto totie nzungu na biso na moto etoka après nakolakisa bino procédure ndenge tokokende nango. Merci. Alors, spaghetti love, donc tozo continuer. Sikoyo tokomi na nzungu na biso ya fumbwa omoni biloko na biso totiaki yango oyo etoki deja moni bino moko. Sikoyo nazo kotia nguba mwamba nguba yango wana bano na ngai nayebisaka bino ete ngai mama na bino spaghetti na yali awa na jui kombo asika bikola wa bakobenga ngai mama epanjo bilime ngayobe ngayoyo mama na bino na uti wana na mbandaka ti na yei na mfumbo ya mbandaka wana yango naline yalobi na ngai mama epanjo bila yaka e yo mpe imenga yobe soko koti na biloko yobebi nyonso bite yondo ali mama loboko yaka pe kosala mfumbwa wana na ndako na ngai mama na yeyi ngai nalambaka mfumbwa na bandenge ebele oyo ali ndenge mosusu mokolo mosusu mpe nakolakisa bino ndenge nakalingaka mwambo oyo na sauce lelo nasali mwamba ya lochiwera me mokolo mosusu nakolakisa bino mwamba oyo bakalinga na sauce mfumbo wa mosusu pe nakolakisa bino mfumbo wa mosaka osibolia mfumbo wa mosaka penzo ya mbila penza wana otie yango na mfumbo pe ozwi nguba mwamba pe obwaki susu na kati komono okolia mfumbo koka sebene na mfumbo na ino yoka te mwa mino wani kobuka na mwa mimuku wana nyonso kobuka na lisusu otika babene loko babene sisa ya mbanga ya mpaka bo kolongolo na mimuku obi mimuku omonzo ki motakata na mino yose longwe tika babene misuni ya benga ngome mimuku yose ka watango kolia elongoli na mimuku tiki babene yetiki babene mikarakasa wana ya mino bo ni kolia mingi ni makambo na kolia sika wangai na kopanja bino mbanga nyonso wana na mfumbo oyo nko olapa ndenge kolia kabilialia mama spaghetti ayeli bino mfumbo ya sauce po mfumbo na ngai na ningakayoka na mwamba na ningaka mfumbo wa mai te oya ngai yakangu oyo na emetenge wana obi mfumbo oyo emetenge yango na tibo soko ya ka mfumbo emetenge te mo loko ya mfumbo emete aline loko lia alina kolia mfumbo oyo emetenge wana o balamela yote abeli yo mfumbo emetenge mama emetenge na mfumbo oyo mfumbo emetenge mfumbo ya sauce sikawa atiki nano ngube toka esangana na mfumbwa esangana na mesuni wana na tomisoni na mbisi wana ya kokauka esangana na ba epice wana sima na ngona kuchongela bino bomono mfumbwa bosepela merci bisous bao. Alo ba mama baspaka lobe bomoni fumba na biso yango yo fumba yemetenge bomoni fumba yemetenge yango wana nasi na chengu bana biso etoki njela moko na fumba sikoyo na cheki kalungu na biso na moto na zui l'huile na che huile na biso sikoyo tokende na etape ya sauce na olakisa bino ndenge nasalaka mfumbwa ya sauce awa mfumbwa eza presque ya kobela
tokobeli ça peut sauce awa tokotia biso na mfumu. Merci beaucoup. Alors ma maman biso yoyo totie matungulu na biso. Tobakisi ai na biso. Tobakisi ndembi na biso. Awa tozo mijoter yango. Tokende yango molo molo. Olakisa bino ndenge tozokende yango. Eba mama yango wana totieli bino tozosala sauce na biso. Tozosala sauce na biso. Tozokende nango molo molo. Tozokende nango molo molo. Tozokende nango ba mama Chepe moi poivre na biso. Kenango. Iko tobakisi tomate pelée. Totie tomate pelée. La bakisi la tomate concentrée. Et vous en avez pensé belete. Quand vous avez un mouquet. Sikoyo tozo koba na kosala sauce na biso. Donc maman lali na kokata comme ça tokozonga on a tolakisa bino ndenge tokende nango. Merci. Alors ba mama bomoni sauce na biso yango yo. Sikoyo tozwi mbisi na biso. Tobwaki na sauce. Tozwi mbisi na biso ndambu totiaki kuna po etoka nsuku ekota pena bien. Ndambu totie awa po sauce na biso pe na mbisi na biso esangana pena bien. Tango tokobwaka na fumbwa il faut mbisi awa ya bela na sauce esika moko. Parce que tant que sangisa eza soupe fumbwe umela na moto te eza ka po ekota sauce oyo elambami na mbisi na biso ya ukauka. Mfumbu oyo ok ba mama toke na ngo tolakisa bino ka ndenge toke na ndenge suka siko to bel na sauce. Merci. Alors ma maman bomoni sauce na biso na mbisi ebeli. La sauce ndenge za bo okoki kolia yango sans que otia na mfumbwa na kwanga elekaka vraiment kitoko. Mais biso tokozwa yango tobwaka yango na mfumbwa na biso. Bomoni mfumbwa oyo
Moni vumba zela mama. Tozongisi yango sika moto ezali. Tobalusi yango mbala moko na fumbwa na biso. Noto coloré fumbwa na biso. Et la fleur ya malamu. Moni ndenge ezali awa ekotoka kaka na fedu na moto moko ya mukie. Donc eloko susu ya kolamba-lamba ngo eza mingi te. Tokotia fedu. Mais tobakisa mwa mai mukie po sauce na biso mukie etikalaki na kikalundu. Omoni fumbwa kose fumbwa na biso yemetenge ya fumbwa. Fumbwa eza suka na fumbwa yemetenge. Sikoyo soki ebandi kotoka boye na dimine moto natie moto na fedu. Fumbwa na biso ebandi kosangana yango moko na sauce na biso. Donc, omoni fumbwa na biso yango. Oza la fête benga biso. Tolambelo fumbwa ba invité. Oh, oza na réception moko ozo sala benga biso. Oza la jamais déçu. Tokosala fumbwa ye metenge. Oni fumbwa ye metenge. Fumbwa ya metenge. Oh, fumbwa ya metenge. Bon, totika ngo etoka. Esangana tokolakisa ndenge fumbwa na biso ekobela. Merci bandeko bomoni babengi yango emetenge na fumbwa tala fumbwa oyo babebi na bango babebi na bango emetenge na fumbwa suka opena kwanga ko na dikayabu. Tana Thompson batumba sebeno wapi na pilipili. Okay.